Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge toyebisaki bino ete moto nyonso tu oyo akoya na esprit mabe oyo akolinga ete aya po ete abebisa ba élection na Congo oyo azali kotia na moto na eke mobulu ekobima na Congo pe makila ekosopana ndenge bamesanaka kosala na tango ya deuxième république bayebaka ete bazali komikosa pe bayebaka ete nzambe akoconfondre bango du début à la fin. Bandeko bandimaka teke tokokoma ti le 28 pe date ya élection ekozala maintenu bango bazalaki komona yango neti je mais tango bamoni ete date ekomi pembeni bandeko bakomi koluka bamoyen nyonso po ete basala babozoba na bango kasi ekosimba te po ete wana ezali ete nzambe asi atie loboko na ye tolobaki yango ete oyo nyonso tu akoya na ndenge ya te asala mabe na Kongo aluka makila ya bana ya Kongo etanga nzambe ya koconfondre ye pe ndenge ezali wana mokolo mwa lobi élection ekosalama pe ba oyo bazali na kati na misala ya mabe bazali koloba ete tokosala boye tokobebisa ekosimba te nzambe ya koconfondre bango mpo lobi ndenge ekozala wana sécurité ekozala na mboka ebongo yo meka na sécurité wana ndeko atokwesi mwa atonga ezala ekwei likolo ya matiti sécurité ekoyeba ete tonga ekwei po ete basi bakomprendre ete bozali bakadi ya pemba bandeko nazali koyebisa bino eloko moko kokamwa mingi mpona komona bato oyo bapesi bakandidature na bango balobi ete balingi bakoma bafutur député na mboka na biso bakokoma bafutur député kaka na bainformation oyo ya lokuta yango nde bakobanda kokende koloba kuna na parlement. Bandeko babolingo likambo ya kokamwa mwana mobali oyo na kombo ya Babi Balukuna ezali mawa pe pasi asali interview moko boye oyo same ma vérifier pe azali koloba aza koyeba te ba interview ya makambo oyo azali koloba bakoki pe kokanga ye mpona yango alobi nini te Joseph Kabila tango akiti na aéroport ya Njili tango aza kobima bato bazalaki wana bawololi tango bawololi bakomi koganga ete non tolingi yo te epesi ye kanda abimisi munduki abomi 2 personnes Babi Balukuna ebimi na monoko na ye. Bandeko po mona ete bato mosusu bavandi kaka wana bazali kaka wana na Congo pona koluka bakoma ba député bakende kaka po baliaka na bango ba $6000 ngana kosenga na ba congolais oyo bazali na Congo en tout cas bobebisa ta na bino te ya kopesa ba voix na bino na moto lokola Babi Balukuna po ete na kuna na parlement kosala na ye eloko te pona kolobela bino ba peuple wana bazali kaka ba échantillon bazali kokende po balia ba $6000 na bango. Bandeko lobi Joseph Kabila kabangele rais akitaki na aéroport ya Njili te
Lobi Joseph Kabila kabangele rais akitaki na aéroport ya Ndolo. Mais totikaki banguna baloba ke akitaki na aéroport ya Njili o se diriger vers Ngenga Kati ba makambo kaka ya lokuta. Mais Joseph Kabila akitaki na aéroport ya Ndolo. Akiti na aéroport ya Ndolo na succès nyonso bandeko. Mais yango na nazali koloba. Ebongi malamu. Ba Congolais boye baka kobatela minoko na bino. Ba minoko ba makambo bino bolobaka yango nde bozali ko tia peuple na erreur, peuple azali ko se retrouver te. Mboka pe azali ko kende na kozinda. Mais bandeko. Avant de to kota na makambo to maloba oyo Babi Balukuna alobaki oyo lingia koma député azali ko landela na ye kaka $6,000 kuna na parlement. Na kosenga na bino botala ndenge le rais akitaki na aéroport ya Ndolo na succès nyonso bandeko peuple ayambi na esengo pe akei na ndako na ye pepele oyo bato balobi kakitaki na aéroport ya Njili kote ya neni ya aéroport abomi 2 personnes bandeko bokeba na ba information ya bilobela mwanza ba image s'il vous plaît papa Botamba. Il est arrivé par l'aéroport de Ndolo, il n'a pas pu tenir son meeting au stade de Martyrs tel que prévu, puisque tout simplement interdit avec 2 autres meetings des candidats présidents par le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, André Kimutayango, regard de certains dérapages constatés les avant-midi. Suivant ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État. Et puis on va aller au Katanga. Likambo boko selinga mama, boko sambae, boko futae, baluka kamoto ya mwana moto boyete, bolingi nini. Bandeko babolingo, bino moko boiti komona ndenge nini le rais akitaki na aéroport ya Ndolo pepelepe ba peuple ba yambi ye na esengo pe akei na ndako na ye na kimia nyonso. Alors, moto oyo bato ya IDPS oyo bapesi ba message na ba radio na bango pe na ba site internet ke akitaki na aéroport ya Njili tango aza kozonga kote ya soki Kingasani bato bazalaki ebele ba ololi ye abimisi munduki abomi 2 personnes pe Babi Balukuna pa azali ko fungola monoko azali koloba yango nde moto ya boyebolobi ete azala futur député. Mais ako banda ko mema kaka na parlement ba maloba oyo bato bazali koloba na babalabala yango nde ko banda ko kende koloba po ete ba député ya boye bango nde balandelaka ba $6,000 yango na peuple congolais botala bandani bokoki ko voter botala bato nini bokoki ko voter po ete bato lokola Babi Balukuna oyo bako mema rien po ete po na mboka bazali kaka bato basalaka makelele bazali koluka ba intérêt na bango personnel. Ezali mawa mingi pe pasi bandeko boyoka sikoyo bino moko message ya Babi Balukuna mawa mingi pe pasi soki penza Kongo yango ekotongama na bozoba ya boye ezali pasi mingi pe bino moko ba peuple bo juger botala soki oyo azali ko mériter te bino bo voter po ita kende kuna na parlement. Papa Botamba message s'il vous plaît. Ah, bonsoir Babi Balukuna. Bonsoir. Ah, c'est Fongola Matoy, tozali en direct na Fongola Matoy. Bana ya poto balandi nyonso Fongola Matoy bangi baye ba état de santé ya Babi Balukuna ndeni parce que tosili koyoka ke kuna na Congo batu bazo kokufa masa seza ko beta. Est-ce que vous expliquer biso situation le na Congo siko na minicho? Explication ezali ka moko
président Tshisekedi se trouvait dans l'aéroport. Et voilà quoi. Nous, tant qu'il y a des Likuna, ils sont les bandes d'Abisika où tous les amis, ils vont faire un atelier pour sensibiliser pour la volte où il y a lundi, le vote moko sanction, le vote moko utile en faveur il y a numéro 11. Mais si on a minute yo, batu bangi ba yeba élection ekozala so okoyipe ko matsa mwa mungongo élection ekozala to ekozala te pona lundi. Mais c'est une information que vous avez parce qu'en tant que candidat dans la députation nationale numéro 536 à Lukunga, Nazali obligé, il y a comme information, tout ce que nous savons, élection, il y a eu lundi. Jusque-là, la petite information était au contraire, on ne va pas commencer à couvrir ou changer la camion sans savoir exactement élection, égalité. Mais assez quelque chose de évident, égalité. Kuna na Kinshasa, nande toki wa Masasi et Betty. Combien de personnes bakoufi? On appelle ça un chiffre exact, égalité, mais tout ce que je sais, selon bateau, à gauche-droite, parce que le numéro n'angaï, ils alignent un peu comme numéro vert. On appelle bateau pour bien attendre pour se mettre en sécurité par rapport à la situation de comme la bande. Donc, selon les informations que nous avons eues, nous allons quand même au-delà, il y a une trentaine de bateaux. Une trentaine? Oui. Ben, c'est une information que Bichot Ozu a battu qui tient ça bengi balobi que Yemoko le président Kabila a bomi 2 personnes dans Mundu qui n'a Yemoko. Est-ce que vous avez un peu besoin d'informations? Bon, nous avons ici l'information de la ligne Wana que Yemoko Papi Kimote Mamade a bêti Massasina au moins 2 ou 3 personnes où il a tiré à bout portant. Donc, Nazali quand même, Moutouassali droit, Nazala qui est efficace. Selon tout ce qu'on a donné comme témoignage par des gens qui affirment avoir été à l'endroit, Yemoko a bourré Batumusus. Donc, vous avez Bakanda, celui qui a mis Manamu, on a déjà pour qu'il eu. Donc, a commis très allergique, la moi attaque, la moi critique montée. Population, qui a outil de voyage, pour le calendrier, la belle liée, à l'objet, éliminer, alors ça, n'a pas su supporter la critique avec ma société. Non, la militaire sera vigilant et attentif pour continuer à continuer un message sur Internet. Pour même dans le téléphone, pour la famille, au la Kinshasa, dans notre temps, profiter de leur dire que je suis les alliés Tshisekedi est député dans le Congo, les alliés 536. Voilà tout communiqué, tu sais l'équipe déjà. Mais Babi, Sikoyo, Bino, Sikoyo, parce que Tozolanda a wandenge bazo bomakaka bato opposant. Donc cela veut dire Bino quand on bazako bomaka. La minute de situation sur les casques Bino boza en sécurité quand même. Sécurité quand il y a des soldats qui les vérités. Ça va, merci Babi. Tokobengo le support nos sous information dans 30 minutes dans une Tokobengo le support toutes les informations mais nzamba za la bino tozo sambela kaka bino tuma kamte ko leka boko za la pe boko longa wa. Merci. C'était Fungola Matoi. Bandeko babolingo bino moko bouti koyoka. Soi-disant moto oya lingia koma de futur député na mboka na biso kaka na ba information oyo moko oyo ke ekoki kopesa peuple logo te ba information ya bonde kute ekoki ko boma lisusu malamu makambo oyo ezali na mboka po ete ba cerveau faible ba kokwana oyo ya zoloba yanga tolobi ete na biso bato toza na poto tomekaka mpe kokolisa meme ba cerveau na biso bato toza na poto tokoki ko raisonner lisusu lokola bato baza na Afrique te soki moto aza na Afrique apesi yo message yo moto za na poto vanda banda ko raisonner banda ko tala ngona ba angle belé biso to mona mingi tozali pene ba experience mingi tokoki ko banda ko kwa kaka te balobi likambo ezali soni mingi tango balobaka ete ngai mama Rosalie nazali zoba mais tango na talaka ba gisement ya bato ba bengi ba combattant na lobaka ete nzambe merci mayelo pesa ngai ata combattant moko te akoki kokokana na mwa mayele opesa ngai parce que
bazali ko raisonner penza lokola bato moko bazali na zamba ata ba pigme ba raisonnaka bongo te nde botala bino moko moto azali kolinga ko ma député ba député bakende kolandela $6000 kuna na parlement de bangoyo bato lokola bababi balukuna ezali mawa pe pasi papa Roger na pesi yo maloba merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba ezali mawa pe pasi komona ndenge nini raisonnement ya ba congolais même na niveau national même na niveau international ndenge nini raisonnement ya ba congolais ezali penza na c'est trop bas même moto yazali koloba ete kokoma futur député na mboka na biso Congo azali na kati ya Congo mais ayebi te que Joseph Kabila akitaki na aéroport ya Ndolo azali pe ko confirmer que tanga kiti na aéroport ya Njili batu balobi yo député mobimba ole kuta loba ete na koki nanu ko confirmer makambo wana te po ete ezali ba lezondi na ko zelangai moko na yeba mais azape ko loba ete o abomi 2 personnes yo kananu o futur député ya ndenge nini oya boye bandeko boza ko voter ko pesa moto ba voix kaka po lobi ya ko kende na parlement akomi ko lalela bino ko ronfler kuna et puis aza ko zela kaka ba $6000 na ye et loko nde baza ko kendele kuna yango wana yangana tolobi ete bandeko ba bolingo il faut ko sala attention il faut bozala prudent ba technique na bango nyonso to ba beti mikolo yo e ko simba te les reis azali ya nzambe asimbi ye mais oyo nyonso to ye na ba plan mabe bandeko bako bima na soni nzambe ako confondre bango nzambe akokisa bango soni balingaki basala baje bazoloba ke ana Tshisekedi bazoloba ke peuple azali déjà simananga peuple wapi azali simana yo bandeko ngai na sololi na mutanza na kingo ayebisinga lobiki na kati ya kina wa bandeko partout esika bokoleka kaka les reis ayebisinga kutalobi bolanda ba reportage bino bozolanda na internet te ba reportage on ezaka kaka bato bazokende kote ya limité bazoluka bato ide pes baning mais bato PPRD tukin bakangi yango donc basi bamoni ke défaite ekozala yango na bakomi kokosa botala bino moko Vital Kamerhe yo si omoni mudu nini awuti kuna na Goma o akangi bulletin de vote donc Vital Kamerhe akangi bulletin de vote kuna sali déclaration na ngote na Goma on a expliqué que non situation zali ya boyebo ayengaka na Kinshasa ntango ayokani na bato IDPS ale na bulletin de vote na ye na poche abimisa le bibotala na yango na Goma lokuta botika kokosa yango na Pasengo Imulunda alobi ete bato nyonso tu oyo bayebi ete bakokende na baélection bino nyonso tu bokoleka na nzela ya vote makambo te ya koloba oyo boyeboye boza koluka nde baraison ndeko moto lokola ngai soki nazali candidat nake na Goma nakutani na bulletin de vote bo mais nakosala bankete mpo naluka siko ressource natinda ta bato na nga balanda babimisaki yango ndenge nini epuis babulletin mosusu eza wapi donc kaka moko wana nde oyo ye monaki yango na nde aza koya kolakisa bakongole botika baje na bino boza kosala banimero na bino nyonso boza kobeta na 2e minute eza kaka bantsangi na bantsangi ekozwa Joseph Kabila ata moke te tokende na baélection bosi bomoni ete les reis population baélection koloba te baélection nde tokotala sikoyo ke bino bato bobanda koloba boza populaire lelo peuple lobi peuple ya kolakisa ete soki bino nde moto bozali populaire ou bien les reis moto azali populaire baélection nde ezali dernière coup de sifflet lobi nde ezali jour J esika makambo ekosalama botika kobanga botika kozala panike tokende na baélection wana nde ezali nzela ya mokuse olie ya koya kokosa bato bondimaki teke tokoyeba basekret na bino ndenge nini bosalisaki ba-t-shirt na poto ya PPRD bele oyo bokomaki komona bomemi yango na Congo boza kolatisa bato ya IDPS bozwi na bamashete bopesipesi bango mpona bakende koseme batrouble nyonso tu wana eyebani vérité bimi lelo bomoni bondimaki te bandeko toyebisaka bino ete service na biso ya bascorpion noir eza makasi et puis ndenge ezali wana bakolonga mpe biso te bakolonga biso te bomoni ndenge bakoteli Tshisekedi ti esika oyo andimaki te bandeko bake kofilme baza kosololaka bamakambo ya secret ndenge nini baza koloba bamakambo mwana na ye mpe aza kotia mwa pilipili na mungu apo ayebi ete papa aza kopreparele terrain mais
boye bakaete radio Zoumel 1000 pe ba scorpion noir tozali wana tolobaki ete tokotia bango contre 1000 pe tokonguruta bango bokonzi oyo ya Congo boye bakaete nzambe nde mutu apesi yango na Joseph Kabila mais peuple nde mutu akoloba lobi mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko congolais pe bandeko congolaise na banzi ete bino moko bouti kolanda bino moko bouti koyoka oyo touti koloba na banzi ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo tango topesaka bino information ya après prêté soki topesi bino information c'est que likambo biso tolobi euti penza bongo na source pe ezali likambo esalamaki biso tozali bato teke topesi information après sima ya bangonga to eto longoli tolobi te wana ezalaki information ebete botala sikoyo vraie information yango te biso tozali bato soki tobimisi mopepe seke ezali yango pe avant tobimisa mopepe toloba tosalaka bankete na biso mpona koyeba likambo tozali koloba ezali yango to yango te yango na ete bandeko ba bolingo tozali koyebisa bino ete bokeba na ba information mingi lelo bazali kopesa awa bazali kolinga kopesa yango a faveur ya ba opposant congolais mais boye bakaite Joseph Kabila Kabange peuple ndenga salingi ye na makambo amoni asali na mboka ata bogangi ata bolobi boye bakaite eloko ezali te mais Dieu merci ndenge pe ezali wana pona bato nyonso bazali kolinga kosala makambo na ndenge ya molili nzambe ya koconfondre bango na Congo pe boye bakaite armée ezali bien préparée oya komeka akokutana na yango sikoyo nde tokoyeba bamakelele oyo bobande kosala ke makila na biso mpona ekolo moma yango tokoyeba bino soki bozali mpenza mibali mpo ete na Congo deja terrain ezali mine bayebaka moto azoloba ete makila mpona ekolo na moma oyo bayebaka moto aza koloba makila mpona ekolo te soko otelemi liboso kuna na Château Rouge oza koganga makila na nga mpona ekolo na matonge makila na nga mpona ekolo jamais bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino mpo ete lelo tozali na basango ebele oyo tokopesa bino mpona boyeba nini oyo ezali koleka kuna na mboka na biso RDC. Merci. Basango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobombeli bino merci.